breaking news tolanda elema oyo avant tokota na masolo bakomokita tini baluki no mpe susu fo kuza baza bakolabo fali bapomba bango noko eloko ina onoso etaka mpona mboka na yo apa ya mado tala mopende nonono yoka yo baboka yo pa banoliste me toilette namna bandalala na kini kuna ekomobimisa bangolo nde naoki peshe mpe na tubu mbongo abongisa toilette eza te naana mile owela bwakangako so ezalanga osenga libanga na ubambo na libanga na biso sentir bana nyonso kofia botala makangu na ye oyebi me bana moko yauta pambo sombelaka bango te yo moko komi mwana zebolo moniki ndoki mbongo tu mundela akutaka bana na kar mpona éducation na bango yango nde nango bakamundele na komela yango balefe mesala biso makayaboko na banganda to lingo olakisa bato wanoko menga na ozongelaka likambo wana chambilo na kisasa toilette ezala koteni olingi na panzo garde ke bashe bango na nsima nda onata tuva no comment eteyi moko na kati na bino donc eza na bato ebele il faut babongisa vie na bango babongisa makambo ebele ya bandako na bango. Alors toza bongo na breaking news lobi ezalaki bongo mateya na mateya lelo tozongeli basango ya mboka Osée 8 7 lobby puisqu'ils ont semé du vent ils moissonneront la tempête ils n'auront pas un épi de blé. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. Osée 10, 13. Barwande basemaki zizani, basemaki trouble, basemaki bongo désordre, tika bango babuka oyo bazobuka. Alors tolobaki toza na générique na biso oyo tozobeta mikolo nyonso tu avant prédication na biso ebanda te totiango nsima tozali bongo na basango ya lelo efe Burundi président ya Burundi babengani ye balobi lobi avion na ye kouta Tanzanie ekitaki na Goma esikaki kobatama parce que azali moko ya ba grand ami ya le Rwandais Kanambe balobi akozala na Bukavu ou akozala bakote kuna batami. Alors efe wana epesi panique na Kingakati yango le yankle ya Kingakati le Rwandais le génocidaire asali réunion spéciale lelo toyebi te est-ce que ye moko mpe azomilengela po akima ye moko aosala nini wana toyebi te. L'aéroport de Bujumbura a fermé. Le retour de Pierre Nkurunziza a été annulé et Pierre Nkurunziza est maintenant réfugié au Congo, l'ami de Kanambe. Nanzela lelo nazotambola mama moko amoni ngai aleli alobi papa yo moto olobaka ndeni olobi te tala frère eme azokufa moyembi ya Nzambe bato nyonso kuna bozosala eloko te ata yo moko kosensibilize bato te mpo batinda mbongo na epa frère wana. Bon merci mingi mama omoni biso tolembi makambo ya kosenga bambongo bato bana volonté te totika moto na moto asala ndenge azokasango malamu. Nga par contre nayedaka bato natindelaka bana babola mbongo na ndenge na nga nasoutenaka bato na ndenge na nga. Frère wana aza moyembi ya Nzambe aza na hôpital. Alors bayembi nyonso oyo bazolakisa bavoiture baclip ya minene bavoyage bazomona bayebi bazozela nini bazozela mokolo frère wana kokufa baya kolakisa bavoiture basombela bacercueil babimisa bambongo. Même Patrice Ngoi Musoko oyo aza le grand chor azozela frère wana akufa mpo ye alobi aza président bamusicien mpo ya kolakisa kisatonge na ye. Nzambe abatela frère na biso mama nyonso to mote ya malamu balimero ya frère wana eza na se ya bémission bosoutenir ye na nyonso bozozwa aza moyembi ya Nzambe. Alors tolobi lisusu na Jean-Marie Kassamba asombi baluba tu ya komba botala bien bomona bato bazoloba baoke Kinshasa eza groupe baluba oyo Jean-Marie Kassamba asombi bango pe muto azotia makelele kuna bimi Superman muta super komba na otanga bakombola bango te na ya kofula bango pamba
azali mutu ntango azobonga bayambanga na président Sarkozy bayamba ye mpo azalaki chef ya bakuluna bakenda kobuka na quartier na bango mbila aza kokota te aza kobima te alors ye moto azalaki gangster alors il fallait konégocier nde bakenda konégocier banégociaki te mpo azalaki moto ya mayele bayamba ye te mpo azalaki soki nani bayambaki ye mpo azalaki moko ya bakuluna c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas étudié puis azali ne très ndenge idps ezali histoire wana nyonso tu Jean-Marie Kasanda moto akopere asali liaison ya kanambe na bango mpo balingi bakombata ebele bakende mpona kodistraire population par rapport ya Yana Marne bakendeki par rapport ya bato nde batelemaki mpona kosorganize yango moni batie conflit ya Wera héritier conflit ya Kofi na Papa Wemba kote oyo balance garçon wana oyo bakomi koyamba ye partout na baradio na batélévision ondira aza superman mais eza kaka mpo baatire bazoba bakende batiela bango poison daye mingi oyo bakitaki na loyenge esi bakangi bango do ezali cop basimbisi ye cop abengisa bato boya mpo bato ebele bakufa lo bino bato bolembi poto bokita bokende kolia poison na lokoso na bino tokotielaka bino bafleur na bacimetière na bino boteyami bavoisin na biso balingeli biso likita mpona mabele donc tous les 9 voisins ya Congo ntango mobutu asalaka bango mabe alors lelo mpe bango basali likita balia Congo banyokola Congo baboma bakongolais mais babosani ke Yesu azali roi ya Congo ndenge Alain Moloto alobaki depuis 1885 le Congo a été pris en otage à cause de ses ressources ezali babelge eye kokoma lelo oyo communauté internationale à travers bazwi moi quelques pays frontaliers ya mike babimisi bango liboso or balobaka soki mwana ya soso avimi na nzungu c'est que mama na ye azali na se alors tolobaki bokeba na bafaux combattant oyo bazoba baokita Kinshasa moto nyonso to akoloba ake Kinshasa to azoke Kinshasa yebaka aza kolabo e ntango tozwa tosala révolution tokopinir bango parce que batimba te bayuma bakolabo oyo bakokufa bakende kokufa na malembe alors tolobi ndenge wana basango ya lelo tozali bongo na 10 raisons pour ne pas dialoguer avec le génocidaire rwandais Kabila eloko ya liboso bato ebele babengi nga babi pasa félicitation na ndenge odécouvrir réseau ya barwandais oyo ya barwandais tuti oyo baa na Manchester baza na Birmingham baza wapi oyo tomonaki nalakisaki photo ya frère wana faux frère wana Simplice oyo azali bongo leki propre ya général oyo azali kokomande barwandais na kote ya Équateur ye moko mpe na mwasi nde bauta ye kuna ya 2 semaines passées alors baza na kati na biso fo kokeba moto nyonso to akolobaka aza camarade ya Simplice azali ndeko ya Simplice kobengaka nga so na fone te mpo ozali très oza ennemi ya Congo soki oyebi ke Simplice azalaka cousin na yo cousine na yo ndeko na yo seke bozala baennemi ya Congo bobengaka nga so te mpo totimbeli likopa na bino alors naa mpe na posa moto abengaka nga te mpo aluka kosala réconciliation mpe kwa naa na problème te aza très aza ennemi bayebisinga meme ke lere awuti kokende Équateur awa abomi bato mibale ye Simplice mpo bazopesa ye formation ndeni koboma bakongolais et un tout qui se respecte aza criminel aza génocidaire et puis bayebisingaki basalaki réunion bazoluka bakimisi Manchester ata obimi Manchester ata okimi Ashton toyebi place ozali tokosurveillaka yo mpe ndenge ozongaka na Équateur bongo okendaka bien mokolo mosusu yali okozongaka te mpo eza na bato bakokutana na bino kuna mpo barendre bino makambo oyo bino bosala epa bakongolais alors balobaki na explike na triangle de la mort eza ndeni triangle de la mort c'est-à-dire bayebi ke mopepe ezosouffle ebandaki na Burkina Faso ekomi na Burundi awa seki kokita na Congo alors basali ndeni bazwi barwandais oyo bakendeki kobunda na Centrafrique bango nyonso baza na Équateur bit na bango eza nini soki soulèvement populaire esalami na Kinshasa bastope masuwa nyonso bastope biloko nyonso to akolia ekita Kinshasa te baoyo mosusu bakitaki na kote ya Mwanda ya Kitona
baza kuna mpona koempêche mituka nyonso ekouta bakongo eya Kinshasa, parce que Kinshasa ezalaka alimenté na batu oyo bautaka bakongo na bango bautaka bandundu na bango bautaka Équateur, e batu oyo bautaka Kasai balekelaka par bandundu. Alors misusu batelemi kote ya Menkau kuna mpona kostope mituka nyonso euta Kasai bandundu po ekota Kinshasa te, ba encercler Kinshasa po baboma bakongole na nzala yango babengi yango triangle de la mort. Mais heureusement toza pe na ba Rwandais utu oyo baza bandeko na biso, parce que guerre oyo ezali guerre ya batuti na ba utu. Biso tolukaka mabe ya bato te, mais bango balingeli biso boule basilana na biso baboma biso. Alors ba utu na quelque basoda oyo ya Congo baza prêt ba découdre na bango pe bazongisa bango tina Rwanda. Yango moni eloko wani osalama bongo. Sikoyo ba comprendre que pour na étouffer Congolais, il faut qu'un Congolais, parce que na kati ya makambo yo toza na problème makasi, tozali na leadership oyo ezali mabe eza ba Congolais, toza na ba corrompi, tozali na ba ndoki, toza na bato oyo baza ennemi ya peuple ezali lokola IDPS. Yango wana bakotaki na nzela IDPS po te IDPS bakenda bango dialogue. Dialogue oyo bazokende ezali po Kanambe atika so 3 ans na pouvoir et Mwana Tshisekedi azala vice-premier ministre, azala vice-président pe premier ministre. Ozomona donc ba je bazo sala ngwana. Yango siko tozo senga lokola na Congo ba opposant nyonso ba somba bango, ba pesi bango mbongo ebele. Siko tozo yebisa na batu ke to pesi 10 raisons oyo tokoki jamais ko dialoguer na Kanambe. Pourquoi toko dialoguer na Kanambe te? Pour Kanambe asala usage de faux, asala faux et usage de faux. Aza Kanambe mais abima lokola Joseph Kabila, mwana Kabila. Aza Rwandais abima lokola Congolais. Na usage de faux asala a infiltré ba armée étranger. Azwa ba Rwandais akotsa bango na mboka, alatsa bango ba teni ya armée congolais po ba bomaka ba Congolais. Donc la guerre nous surtout dans l'est wana où il s'est plus de 20 millions de morts yende alimentaire nango. Babenga nango haute trahison à la nation. Kanambe à lui seul il a été accusé à la CPI comme crime contre l'humanité, commettant des crimes contre l'humanité. Il a été accusé comme dictateur, génocidaire, viol, violence sexuelle, corruption, trafic illicite des armes. Commerce dangereux d'uranium ou ça bombe atomique, blanchissement d'argent bon on surtout au yazozwa ya koboma ya makila azo blanchir ango mbongo mususu ngo batinda ana Manchester pa ya simplice asombela bango biloko azo kenotika na mbongo wa Congo. Mutation, c'est-à-dire mutilation ezali ko kataka batunda ndam o ezaki peine réservée aux esclaves. Bomoni yango na ba Facebook toza na ba photo ya basi bakati ba mibali bakati bazokata ba sexe bazokata mitu bazokata ba partie nzoto, donc ezali crime contre l'humanité. Et azosa la création et entretien de conflits armés. Ye mutu a décidaka groupe oyo bo banda rébellion, groupe oyo bo keno boma minduki ye mutu ayaka kosomba na Ukraine na kombo ya Congo, mais azotekela ngo batu baoya bo ba Congolais. Azwa ba nationalité congolaise apesa na ba Rwandais baya na ba école de formation baya awa baza na Bolton na Manchester na Londres na Paris na États-Unis na Suède na Stockholm bakenda lokola ba Congolais, mais pourtant baza ba Rwandais pour lobi bazonga ba ko komba mboka pe lobi Congolais akoka ko fioto na banga likolo na bango te. Il bloque la relance ya armée congolaise aboma armée aboma ba commando pe a bloqué kako relancer armée Congo la en armée pe azo bloqué l'envol du Congo. Même Hitler a salaki yangote. Alors mutuande mwana comment beaucoup ko kende na dialogue azo mérité même bo solo na été parce que azali collabo pe azali traître. Donc mutuno surtout azo kende la dialogue azali ennemi à Congo toko jijaka un jour atatu kutie na chaise roulante. Alors lelo oyo botalaka TV bomona ke batu nyonso to ba repris de la justice bao bakima basala baboma bazu ata komi koko place nyonso bakutana ne bakangake pe bajijaka.
Monsieur Honoré Ngwanda alobi ki akomi prêt akoma président ya Congo. Ezokamwisa ngai napesaki kulutu Ngwanda oyo na respectaka mingi conseil ke atika ki grand-père raconte mais azoyoka te parce que nyonso azoloba eza lokuta akosi mpo ntango ya Mobutu bazalaka bato ya prima kuria. Ngwanda na ntango Mobutu bazalaka bato ya prima kuria. Alors na prima kuria bango nyonso basalaka alliance mpe pacte moko te akokoma président ya Congo. Yango ozomona bamela makila ya Mobutu Tembe paix à son âme, le général Mayele l'air alingaki ko trahir Mobutu na 97 alingaki ko boma Kabila po akoma président akufa po pacte wana ezali ko senga ke bango bakoki ko trahir Mobutu te bakoma président po Mobutu azalaki nzambe na bango bazali ko adorer. Ndenge moko na Tshisekedi ntango ya Mobutu boyoka jamais alobaki alinga koma président de la République azali kolinga koma premier ministre parce que basigna pacte ya prima kuria bakoki kokoma président te pe Tshisekedi akoti kokomaka président te po asigna pacte ya prima kuria pe deuxièmement bana Diangenda alakela bango mabe Diangenda nani IDPS bana problème sérieux faut baluka ba résoudre bango na bakimbangiste bato ya IDPS bamama banga na ebembe ya Diangenda yango na bato ya nani ya Diangenda bakoki jamais ko voter IDPS pe Tshisekedi akokoma président te po bakanga même na kisi oya banganga ya Kimbangu. Kimbangu azaki prophète solo mais bana o bazo diriger église Kimbangisi bayebi nzambe te bayebi pe Kimbangu te po bazana makila na Kimbangu te po bambana mama mwila Kimbangu atika kobota te do ba mema église Kimbangisi te na ndenge ba satanisme pe balakela IDPS mabe. Donc bakoki kokoma jamais ba président. Yango na Tshisekedi de son vivant même na vivant Mobutu akokaki jamais kozala président. Yango moi même na vote ya 2011 ba voter ye mokili mo ba voter ye mais bakoki ko proclamer président te po alliance wana ezolanda ye. Mais akoma président te po Diangenda alakela bango mabe. Ndenge moko. Alors na bato ya IDPS. Donc il faut boye bango ke Ngwanda azokosa. Ngwanda soka linga koma président ba koma ngo kala parce que Ngwanda nde amema Museveni pa Mobutu, Mobutu akomisa Museveni président, lelo Museveni abaluki libiso. Donc Ngwanda azali pire mutu ya Museveni. Soki Ngwanda linga koma président azali likama olobate il faut ba solaka na Museveni, Museveni ayebi ke Ngwanda mutasala nyos po koma wana. Mais azokosa ezaka ko distraire biso eza mamini. Félicitations à parti politique CT, coalition des Congolais pour la transition, demande la restauration, il demande la démission de Kabila. Donc, parti Ozo Senababi Kabila, trop qu'il y ait un dialogue, il faut démissionner tout à Biboma. Et c'est à partir du 11 mai, le 11 mai, le le 11 mai, c'est-à-dire il y a 3, 4, 5 jours passés, il y a nouveau limite entre le Rwanda et le Congo. Kanambe a cédé plus de 400 km côté à est de Congolais, il y a Rwandais. Ils ont décidé de commencer par la borne numéro 9 qui est dans le quartier de Boujouvu, Sirambo, derrière le cimetière de ITIG, toutes les maisons qui ont dépassé les 6 mètres et demi de part et l'autre de cette borne devront être détruites. Ces gens ont constaté l'armée rwandaise et derrière le cimetière et ils sont là pour en train de voir comment ils ont enterré des Congolais vivants. C'est-à-dire, Batu Obazan à côté à quartier à Boujovu, na Chirambo, Sima cimetière, il y a ITG, Bamoni était cimetière wana, ils ont la borne neuf, ok, borne neuf wana, ba plantant, na ba belge, na ba allemand, na 1911, bango ba yeko remouver, ba yeko longola ba frontière wana, ba poussi yango, donc plus de 400 km na Rwanda, pe force, ba policier, ba soda rwandais, baza kuna, bazo buka bandako bazo boma ba Congolais miso bazo kunda bango vivant na
côté ya Kivu kuna wana correspondant na biso auti oyebisanga yango lelo. Pour les parrains rwandais ougandais, Kanambe reste leur dernier gouverneur général du Congo. Bino kobengaka président mais ba rwandais na batuti bayebi ke Kanambe azali gouverneur général du Congo. Ye mutu asalaka gouvernement aza gouverneur général ya Congo ndenge Pétion azalaka na tanga belge na tanga ba belge na sina lobango il y a 11 ans il y a na 2011 lelo na yeko so certitude nango. Alors balobi ke l'éviction de Kanambe du Congo signifierait aussi le début de la fin de leur aventure, c'est-à-dire pour eux Kanambe ou rien. Perdre Hippolyte Kanambe, c'est perdre le Congo. Donc ba Rwandais basali réunion na bango bamoni ke Hippolyte Kanambe azali directeur donc azali gouverneur général na bango fois tikala wana soki ba perdre Congo, rien ou jamais ye fois tikala wana po ye aza lokola parapluie bandeko ne ba Rwandais bazokota na nsima na ye ye azosala oyo nyonso bango bazosala po te balkanisation ya Congo esi esalami aresir yango. Alors botala 44 mois de temps qu'a fallu à Macky Sall pour construire les premières autoroutes d'Afrique. Macky Sall a sali 44 mois pour reconstruire les premières autoroutes d'Afrique. Alors que Kabila il a un slogan, il y a 5 chantiers, ça fait 15 ans à Tonga te lokote mais à Bami Bambi kaka mabulu. So beaucoup na Facebook nanga Didier formé songo bokumona ba réalisation Mobutu asala na fanatika Mobutu te mais Mobutu a travaillé na 32 ans, il a travaillé plus que Kabila parce que Kabila a sali le monté. Alors vous avez biso live na www soft15.com pe bozolanda biso na website na biso www.sentinelerdcongo.com. Alors basango na biso ya lelo ezaki yango wana tolobaki ete tokende kobatela bandeko na biso oyo aza na hôpital pe bapesi biso susango balobi 200 prisonniers échappent à une extradition nocturne na Makala. Donc chaque butu na Makala bakenda koboma bato na Makala ezali prison ya Makala eza na 1500 places mais lelo o ba prisonniers congolais baza entassés comme des sardines na kati ya prison à 1500 places il y a 7000 personnes. Vous calculez prison capacité nango ezali 1500 places mais ba tia plus de 7000 personnes o bakangama ba misu bazo kufa ba misu chaque butu ba bimisaka bango yango ka moitié ba fosse commune eza partout mais bato oyo babiki na butu 200 prisonniers fallait ba bimisa bango mais comme bazali kotia makelele bato bakomi kolela bazoganga bavoisin babimi bato babimi bayoki soni moye bakende na bango eza te. La nuit du 13 au 14 mai une ambiance mouvementée a régné dans la prison de Makala. Chaque nuit on vient extraire des adeptes de Mukungubile et des opposants pour les exécutions. Donc chaque butu ya le 13 na 14 mai oyo bakendaki na prison ba extraire bato babake boma bango ezaki ba adepte ya Mukungubile na ba prisonniers ya droit de l'homme au Bazakuna. Alors Bochabe corrompt de faux combattants pour former des partis politiques alimentaires et à IDPS. Jeannette Kabila a commis mwasi ya liboso aza millionnaire en Afrique na ba richesse à Congo. Moto oyo tout azokita kin amibengisi super combattant amibengisi mokonzi ya bacombattant azobanda même kodiscuter kakutana na bamusicien mpo azongisa misike oyo ye moto apekisa te ezolakisa bien ke baluba ebele baliaki ndoki banda bomwana endeko oyo bato nyonso bayebi eke azalaki moko ya bakulu na awa moto aconvaincre ye azonga eza cousin na ye Jean-Marie Kasamba oyo Kanambe apesi ye mbongo ebele asomba nano bacombattant ya baluba parce que baluba toza contre baluba te toza batribaliste te IDPS eza baluba bacombattant bazozonga bango tu baa baluba basali bloc moko mpo bakende komema baninga mosusu oyo bakokende na loyenge misusu esi bakangi bango misusu batieli bango déjà bapoison. Alors ekokamwisa biso te soki boyoki bato na Afrique du Sud na Manchester na Londres na un peu partout bazokende fo boyebaki bato nyonso tu baa mayele te bato ebele batimba te mpe bato ebele bayebi na bango politike te bakota politike na loyenge soki baza presse na loyenge baya lokoso tika bango balia poison tokende otiela bango ba
flair na cimetière na bango. Basango ya Afrique du Sud na Cape Town, Roger Lumbala a Tchaki combattant moko poignard, alors ba combattant ba bétier net ba bomaye pe ba tumbi voiture na félicitations na ba combattant. Na Nord Kivu, lelo na Beni bazo okunda lisusu plus de 50 Congolais o bakufaki lobi tango ba Rwandais bakotaki lisusu koya kuboma ba Congolais. Alors tokomi na suka ya breaking news na surtout si saka breaking news toujours na ma CC balobi boy quand un oiseau est vivant il mange les fourmis mais quand l'oiseau meurt les fourmis le mangent. Cela prouve que les circonstances peuvent changer. Quand les circonstances changent, cela entraîne aussi à changer aussi des rôles. Ne négligez personne durant votre vie. Vous pouvez être puissant aujourd'hui, mais sachez-le, le temps est plus puissant que vous. Tout comme un arbre a fabriqué 1 million des allumettes, mais quand le vent tourne, cette allumette peut détruire 1 million des arbres. Na expliqué na lingala. Tango ndeke azana bomoi aliaka ba fourmi. Tango ndeke akufi fourmi aliaka ye. Et koloba nini? Ba circonstance changeaka. Ba circonstance ndenge changeaka. Sorry. Ndenge changeaka etrenaka pe ba changement de position. Ndenge balobaka mokili mbanga taba. Taba aliaka na gauche aliaka pe na droite. Alors okoki kozala moto makasi lelo konéglige baninga te. Napesa bino lisese moko ntango ya Mobutu ye moto azali kotia baguerre nyonso eza koleka na Angola nasenga sori na bangolais parce qu'à partir ya Congo baparti politique nyonso ba MPLA ba FNLA ebotama na Congo mpe kisa Savimbi azali kozwa minduki kouta na Congo koyo koboma bangolais. Congo nde ezali kotia ba président na Rwanda, Congo nde ezali kotia ba président na Uganda, Congo nde ezali ko mokonzi ba tous les 9 pays ezali pembeni na biso. Mais tant ba circonstances changé, Mobutu ba bengani ye, lelo Rwanda akomi konyokola ba Congolais. Pona nini? Po circonstances changé. Alors, keba ko négliger mutu te na tango Mobutu toyebaka te ke ba mobutiste ba koya koboka ngunda. Lelo oyo ba mobutiste tomona pe bazoleka na TV babotoli général Nzimbi ndako o babotoli Sakombi ndako mais ba Sakombi bazaki ba membre ya comité central ba intouchable. Lelo pe Zakaria komotia munoko alobi akomi na mbongo azana nyonso un taureau ayibolata te mbokatie moko boye mutu moko boye sans forme heureusement nzamba pimela pe kolata ayibolata te ayibotelema te taureau. Lobi pe Zacharie a se retrouver makelelo atiaki changement à pouvoir lobi pe ye tokangi ye akoti pe boloko akomo bamba coupé. Alors balobi ete nzete moko esalaka ba million ya almet. Nzete moko ko sala ba million ya almet. Mais almet moko soki mukolo elanga, mukolo mboka a décidé atumba ba nzete, almet ka moko bakotia moto pa etuwi ba nzete. Ete yote. Breaking news. Zela na tshela bino nzembo moko oyo ifale to si sanango na bundai na bosana. Eza mawa mingi na makambo zoleka na mboka na biso. Mawa mingi na makambo zoleka na mboka na biso. Mawa mingi na makambo zoleka na mboka na biso. Nzambe aza bien. Nzambe akosaka te. Nzambe aza nzambe ya Congo. Ba Rwandais baloni iniquité bakobukango parce que oyo bango bazosala ye bango ke ekozongela bango un jour. Nzambe aza nzambe malamu, nzambe akosaka te, nzambe azaka sima ya basali na ye pe sima ya batu na ye. Alors tozolanda ndeko na biso oyo mikolo toyoki ye te nazotiela bino kolomboka po tokabwana parce que ezali nzembo oyo esalaka nini esalaka kolomboka toyoka kolomboka kolomboka
na idepese oyo aza komemisa biso makambo minene minene boye tozokoka lisusu te toloba te oyo babale bolimbisa na obeta ombala nsima bye bye.